Lelo mardi 29 août tozali bongo awa na terrain ya centre national ya football Mahamoura ya fédération royale marocaine na Rabat epai wapi baloba République démocratique du Congo bazali ko s'entraîner pour dengue programme Salimi Awa. En principe, ils ont lobby mercredi na Tongo et joueurs Rabat au Naroken de la Tunisie pour s'entraîner après-midi. Joueurs nous sont boyebi comme déjà nous sont Rabat dengue programme Salama qui Sama qui bongo na coordonnateur de l'équipe nationale de la République du vice-président joueur poste commis etikali kaka Chancel Bemba a rejoindre l'équipe directement à Tunis et kozala bongo lobby bongo joueur mususu nyonso comme pratiquement awa kaka tozali na incertitude doute pour na Fabrice Tsakala oyo tisikoyo toza sûreté ke kokiko ya mais joueur nyonso bazali boyebi ke 5 joueurs bautaki Kinshasa na Lubumbashi Matampi Vumile Samampeko Jo Bangala Yannick Litombo Padou Bompunga Botuli na Glody Ngonda Muzinga bango bakomara déjà awa samedi dimanche joueur ya Astana Junior Kabananga Yemuto a komaki et puis séance à liboso oyo coach Florent Ibenge asalisaki awa asalisaki wana joueur wana pona lelo ndenge to yebisaki bino joueur presque nyonso bakomi déjà sur place lobby 18 joueurs Bakomaki, Jordan Nikoko, Cédric Bakambu, Neskes Kebano, Merveille Bopé, Bokadi, Jonathan Bolingi, Pangui, Nikez Koudimbana, Arthur Maswaku, Yazali, joueur Asika, Aosea Pononsala, Mikanda, Paul José Mpoku, Firmin Moubele Ndombe, Marcel Tissera, Chadra Kakolo, Yepiaye, Pononsala, document na Elias Kachunga, Yakoya directement na Kinshasa, joueur au Bazali, prêt pour Narobeta, Bamsuso, Lobby Zali Wilfried Moke, Rémi Moulumba, Joël Kiasumwa, gardien Béni Kafobe, Jacques Goma, Gabriel Zakwani na Vital Timba wana ezali joueur au Bazali sur place awa ou salapé déplacement il y a lobby pour Nakokende Bongo Omboka Tunisie lelo mardi le 29 coach Florent Ibenge à prévoir 2 séances d'entraînement avant vous allez l'entraînement à Tongo et puis na entraînement wana à Tongo des coach Florent a présenté qui na équipe Mobimba coach Pamphile Miayo Kazembe Ozomona na bilele na entraîneur bagarnien Eugène Boulaïma Mwakoyanzo wana baprésentaki ye a remplacé bongo Mouni Zaïra Oyazali suspendu ndenge boyebi banda équipe ya Chan ezalaki éliminé entraînement Ezo Salama dans la joie et la bonne humeur comme toujours pour match Togobeta vendredi kuna na Hades contre Aigle et Carthage et à Tunisie et Zali Tsakate et puis il faudra jamais Topola jamais Tolela pour Coupe du Monde il faut Toluka Kendango na ndenge moko ya kosakana te il faut tozala na desia na biso amen ndenge coach Flora yemoko lobaka nyonso il faut tozala na desia na biso wana nde ba nouvelle oyo nakoki kopesa bino lelo ba nouvelle oyo nakoki kopesa bino lelo mpona baleopard oyo baza s'entraîner awa bakozonga ce soir na après-midi na centre national
ya football Mamoura ya Fédération Royale Marocaine ya football wana sango et pesameli no bongo na Mouabino Moussali Géry Gérard Désiré Angengwa Agumengendu team media officer et à Léopard et à République démocratique du Congo à partir et à Rabat.